boyei malamu na podcast tolobela yango oyo laha ememeli bino. Laha ezali plateforme moko ya internet epai wapi bilenge basi mpe basi bakoki kozwa sango na tina na bokolongono na bango bokengi mpe bolamu ya bomoi. Makambo nyonso tozali kokabola esalemi na boyebi ya siansi mpona mateya kaka. Ezali te mpona kozwa esika ya toli ya monganga to lisalisi ya mosala ya bokolongono. Kumbu na ngai Marie, pe lelo tozali kozinda na likambo oyo ezali na makanisi ya baboti mingi. Ndenge nini tokoki kotambwisa bana na biso ya liboso ya bilenge pe bilenge mpona kosalela ba smartphone pe ba media social na bokengi pe na nzoto kolongono. Ezali motuna monene pe ekoki koyoka ete ezali koleka ndelo. Kasi sango malamu ezali ete osengeli te kopekisa tekiniki mobimba to koyoka lokola ozali tangu nyonso na modi ya bokondi. Na esika na yango ezali mpona koleka bagwerda pe kopesa bana na yo nguya ya kosala maponami ya kokanisa malamu. Toluka mwa batoli oyo ekosunga yo na bolukiki oyo ekoki kosalisa yo otambola na terrain oyo ya mayele na elikia. Liboso ya kopesa mwana na yo telefone na ye ya liboso omituna Pona nini olingi bazala na telefone? Motuna oyo ekoki kotambwisa ekateli na yo pona lolenge nini ya telefone osengeli kopesa bango pe makambo nini basengeli kozala na nzela ya kokota na yango. Nandakisa, soki mokano na yo ezali ya kosolola na bana na yo na telefone ya maboko oyo ezali na kobenga pe kotinda message ekoki kokota. Na lolenge mosusu okoki kobanda na smartphone kasi kopekisa nzela ya kokota na internet pe ba application. Na boumeli ya tango bazali kokola okoki kobongisa ba parametre yango. Kobosana te pona nini ekosalisa yo otia bandelo oyo ekozala na ntina pona ba posa ya mwana na yo. Mite ya yo moko pe mwana na yo tina ya ba effet potentiel ya usage ya smartphone pe ya ba médias sociaux. Sala lisolo ya polele na mwana na yo avant ba plonger na usage ya smartphone mbala na mbala. Yiba makambo oyo ezali kotongisa ye pe limbola pona nini mibeko ya kobatela bato ezali na ntina mingi. Nandakisa yebisa bango ndenge oyo ba médias sociaux ekoki kobakisa mitungisi kotungisa mana makanisi pe komitambola na bato mosusu. Mbala mingi ba plateforme elendisaka bokanisi ya tango nyonso ebebisaka pongi pe elembisaka boyokani miso na miso oyo ekoki mingi kotungisa bana basi ya bilenge. Lisusu yebisa bango ete makambo oyo bakabolaka na internet etikalaka kaka na internet. Soki eloko moko oposte, c'est presque impossible ya kozongisa yango. Yango ekoki kozala na mbano ya tango molai pona bomoi na bango ya moto ye moko pe bomoi na bango na mikolo mizali koya. Botia bagwerda ya poleli uta ebandeli. Tango ozu ekateli ete mwana na yo azali pene pona smartphone tia mwa mibeko ya bomoko. Ndakisa kosenga ndingisa liboso ya kozwa ba appli. Tia bangonga ya siki ya mokolo pona kosalela telefone pe koboya ngonga ya écran liboso ya kolala. Kala bisika oyo mayele ya sika ezali lokola esika ya kolia to ba chambre ya kolala. Mite to retarder accès na ba appli ya ba médias sociaux. Soki basalelaka ba médias sociaux senga ozala na liste ya baninga na bango pona ko suivre activité na bango. Mibeko yango esalisaka bango kaka te bakoma na mimiseno ya malamu kasi pe batiela yo na mwana na yo motema. Bana ba profil ya internet, ba médias sociaux esalaka ke ba étranger ba accéder na ba information personnelle ezali facile. Pona bana mike ezali malamu koboya penza ba profil personnel soki bazali na yango sala makasi ete ekabola makambo mingi te pe emonanaka kaka na baninga ya motema pe libota.
bomba bacompte na privé. Salisa mwana na yo asala bacompte na ye na bamédias sociaux na baparametre ya confidentialité oyo efongolami. Yango epesaka bango nzela ya kokontrole nini azali komona na baposte, bacommentaire mpe bainteraction na bango. Elongo bokoki kogere nani azali na accès mpe kotia bafrontière mpo na bainteraction en ligne. Kotala mbala na mbala na mwana na yo mpona makambo oyo akutani na yango na bamédia social. Tuna mituna lokola ni osepelaka na yango nini ezali kotungisa yo, ezali na makambo oyo okolinga kobongola. Koyebisa makambo oyo yo moko okutanaki na yango ekoki kosala ete masolo yango ezala na ntina mingi. Bosala elongo mpona koluka basolution, ezala kozwa bapose to twerking baparametre ya vie privée to koevite baplateforme mosusu. Zala na makanisi na kobongwana ya mayoki soki omoni mwana na yo azali kotika baninga kelasi to masano ya kolekisa tango ekoki kozala tango ya kotala na ntina ya bosaleli na ye ya smartphone pe ya bamédia social. Bafille surtout bakoki kozala vulnérable na bamédia sociaux, focus na apparence na image ya nzoto oyo ekoki kosenga soutien supplémentaire. Zala ndakisa ya ndakisa. Mimeseno na yo ezali na ntina. Tala mbala boni ozali na telefone na yo, to ozali kotala bamédia social zinga ya bana na yo. Tia mibeko ya libota mpona kosalela telefone oyo moto nyonso alandaka. Lokola kozanga telefone na tango ya kolia to na bachambre ya kolala. Tango bana mike bamoni yo ozali komeka bokatikati mbala mingi balandi ndakisa na yo. Bozala na mayokani na baboti oyo bazali na makanisi ndenge moko. Lobela mibeko ya smartphone pe ya bamédia social elongo na baboti mosusu ya mboka na bino. Soki bosali bongo, bokoki kosala bilike ya tango nyonso mpona bana na bino pe baninga na bango. Boyokani wana ekoki kosala ete ezala pasi te mpona mwana na yo andima bandelo oyo okotia na ndako. Kobokola bana na âge numérique ekoki kozala défi kasi esengeli te o navige yango yo moko. Na kotiaka mibeko ya polele, kobatela bososoli ya polele pe kosala ndakisa ya mimeseno ya malamu. Okoki kosalisa mwana na yo asalelaka ba smartphone pe bamédia social na bozangi likama pe na mokumba. Merci mpona kosangana na biso lelo. Kobosana te kokabola episode oyo na baparent mosusu oyo bakoki komona yango na litomba. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bonsomi ya kokende na laha.org mpe koluka makambo ya boyokani ya mopesi ya misala pene na yo na kofinaka na bouton luka misala. To mpona koluka masolo mosusu salela boluki ya fonction